libala na yo te ata boboti bana 100 libala wana ezali ya yo te ezali ya nzambe pe te libala nyonso ezali oyo nzambe apesaka soki nzambe apesi zala sûr que yo mobali okozala heureux yo mwasi okozala heureuse na kati ya couple wana donc soki yo obimaki na mopanzi ya mobali zala sûr okotrompe mobali na yo te okofinga ye te okokritike ye te bazaki na basi na bango bazalaka na bango na l'intérieur bandeko na ngai baso tamusu banyoko maka na bango musu bazala koteka po mibali wana batanga bazwa ba diplôme bakoma bato eloko ni tomona kite na Kinshasa bandeko na ngai ba mama otanga ba une partie ba mama wana bazaki peut-être na niveau assez bazaki ba illettré bazalaki na niveau penza o esengeli te tango papa po bayaki na ville ya Kinshasa bazweli basi oyo bambanda babi bango lisusu te nazo pese exemple na terre ka kombo na ye papa ngo na ye bien azaki ministre intérieur ya époque ya gouvernement ya Kabila le père azamwana mote o akosangai abongwani pete o awangana nzambe ya dans la démission est belé dans l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Shalom fidèles téléspectateurs ya Nazaréen ba papa na ba mama nyoso bilenge bisika no se bozwa libaku ya kolanda lisusu mama Maria Mpiame na tranche ya maloba mwasi ya lelo na pesi binombote na kombo na Yesu Masia tikete bolingo pe kimia na kolo Yesu Masia eko bakomela mabota mabino bongo na site na bino bolinga ka mingi site bana nzambe site ya solo na lobakatango nyoso ezalaka mibale te misato te site bana nzambe ya solo ezandele les Nazaréens 100% christianisé et bongo maloba mwasi ya lelo vraiment ezali solo de te partager ngo elongo na babalani kamwa muke espérance mama ramazana ngo na cadre ya libala na kolinga to partager ngo na papa na mama moko mais yambo ya nyoso bo mesande boyebi tokenda na kokumisa nzambe. C'est une façon pour nous de dire merci et pas nzambe oh ya sali yo nanga lisusu ngolu mokola lelo to la mukina nzoto kolongono to telemi to sali mouvement il y a de quoi kolobane merci au travers le yembo oh ya album Trône si mais Trône bokolanda spot ya concert humanitaire oh ekozala bongo concert live mama Tiffany ko beta mbala ya yambo après sortie officielle il y a album Trône et le concert à Libosto a dénommé en gros autour du trône et un concert humanitaire à l'intention et bah orphelin nyon surtout là dans le sport pena le mbo bongo tukutani moi si matin ok c'est parti avec la régie qui est une des mains de Mama Tiffany Mokwa.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh lele, ding, 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 ding. Lieu de vente des billets, église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, village Ntemba, référence rond-point, Forestcom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Si tu penses que un album Tron c'est pas le Sibino Pena Sport vraiment bien aimé, na ina beta sur CT dans le baratan union sur le 24 août événement ça kaka moko mi balete mi satote mi nete mi tanote moko kaka na mois d'août le 24 août ne makambute dans ça on a dévoilé en mot tu fani na éviter na dévoiler dans ce tribune mkolo wana wande kona obolandaki wana eza nango elenge mais assis son trône na lo sako mokonzi namoni hivi bolo fasi makamera kuna zomeka de bapango je vous dis eza elenge moko bana chambre haute pas porte chupa baoka ki moi elenge yango parce que ezaki anniversaire à église ya apôtre chopa ezaki mbali boso to elenge assis le trône na lo sako mokonzi mais beaucoup savourer ngo na mozindo na ngo sko le 24 août ba maman na ba papa bilenge yango wana bisemela déjà billet po bazo wela ngo lokora map à peine victoire bon ekufeli mais ba maman nyonso osoki nzamba toucher bino boza na mikili ya poto boza par-ci par-là to na posa lisungi to sola on entre bisoti ya to na posa lisungi je vous dis sincèrement sans sans mâcher les mots on a besoin d'argent pour que le concert se réalise, il faut de l'argent. Pour que l'être musicien, pour que l'être instrument, il faut, maman, tu fais il faut là, il faut, donc bongo, budget ça colossal vraiment. Faut nous battre à cœur, au participer, au contribuer même à na one na yo, même à na 1 euro na yo, 1 euro plutôt. N'hésite pas, ba numéro affiché na ba écran, ou bien sur un numéro pour faire maman Tiffany Moko, ko benga bien aimé. Ba ofele oyo ba seka kala ba msusu batanga kala susu te lisungu na oko tinda tope carton ko sela bango ba bilokos et ko zale bienvenue to ko teka ngo pote bana oyo bazongla susu classe bana oyo bazota mo eloko akolata ndamba ko zanga te ko pambola yo voilà tozo ko tana mamal comme la bisa lo maloba moi si ale na za côté ya papa moko na za côté ya maman moko tu la reconnaissance bien aimé. Bible le na biso na mokanda na Genèse 2 à partir du verset 18 ezala ki malamu te mobali azala ye moko de to bibiso no na elanga na Eden. Adam quand il était dans le jardin d'Éden, Adam zaki motona mawa comme j'ai souvent l'habitude de le dire dans ces sites, il était solitaire. Azala ki na moto akokana ki na yete na nature humaine na il était seul, il était unique à son genre jusqu'à ce que dans mabona ki solitude wana kati na Adam akosela mosungi Ève alongolaki moko ya mopanzi parmi 33 coach homme tozalaka nango ya Adam moko elongo tikala 32 nde aselaka Ève toyebika lisolo yango na pesa nanu lilendi sitope conseil parce que ezali kamba lisolo nde na baki lelo moi expérience pour mke maman makama zana nango ya libala 27 ans nde na sali na kati na libala bisika na zwa mina mobile nango na pesi mbota passant pasteur Motipia mon directeur na benga na linga ko benga na sai déjà fait 27 ans ya libala mon expérience mukie na zanango na bando na papa liboso na bakeza li solo so posant ba suggestion ya kosala wana ba critique
wana remarque wana ba fleur ya kobwaka komela biso na ba numéro so poser na participation na yo lingo apporter un plus lingo opesa apport na yo na sujet oyo komela biso za toujours les bienvenus reconnaissance n'était na biso ya maloba mwasi ya lelo kuna papa na lingo za la reconnaissance envers maman papa na ebité de fois maman o chia na ndako wana obetaka batour tango mususu avozwa maman o ozani na ndako lelo bobundaki tango mususu bozaki ba prétendant mi balemi sato tango mususu pe talo a sapato esila yo pozwa mwasi ozana na ndako wana mais une fois papa okomi na mwasi na ndako obiye lisusu te mwasi oza susu ya niveau na ngai te mwasi akoki na ngai lisusu te mwasi ta musu mabele esi ekwei ye me papa mabele wana ekwei mpona komelisa bana ti ntango ozwaka mwana mwasi oyo oza na ndako lokoma konyokola ye okutaka ye moseka ntango mosusu mabele eza nano ya kotelema boye lokola poame oyo toliaka soki mabele ya mama wana ekwei lelo papa si mpona komelisa bana yo mama ta musu libumu ekomi na banduta mama ta musu libumu ekomi banzela okomi kobenga oyo libumu ekomi accordéon obindi accordéon ezalaka o babendaka boya instrument musical wana okomi kobenga mama na bakombo yambo toko benga lingi na tolanda video oyo papa abia caché mo na lingaka mingi na pesi ombota partie à Suisse tolanda na video oyo bongo tokobi na liso na biso ya lelo na maloba mwasi c'est parti avec la régie ngai frère na bino abia caché mo lobi tosololaki na sujet ya mopanzi ya mobali nalobaki ete nzambe akelaki mutu akelaki Adam na Eve pour que Eve azala mopanzi ya Adam et puis tango nzambe akelaki Eve azala mopanzi ya Adam ezali po ete ba se compléter ensemble bazala ensemble basala union na bango ensemble mais nalingi na tuna bino est-ce qu'il est possible vraiment que mwasi oyo bali to mobali oyo abali mwasi na ye to bosali couple mwana mwasi abana kosa mobali na ye to mwana mobali abana kosa mwasi na ye bien aimé ekoki kosalema te nzambe azali zoba te nzambe ayebi ndenge akelaki mokili oyo ndenge akelaki biso bato nzambe tango asalaki Eve abimi na mopanzi ya Adam nzambe ayebaki tina nalobaki ete mutu na mutu aza na Eve na ye nzambe asi abombela ye azalaka quelque part donc ndenge yo ozali wana frère na ngai ndenge yo ozali wana sœur na ngai ma sœur à moi ozali na Adam na yo ozali pe na Eve na yo quelque part sikoyo yo ndenge ozali wana yo ozali Eve okoki jamais ko tromper mobali na yo yo mobali okoki jamais ko tromper mwasi na yo yo pasteur okoki jamais ko tromper mwasi na yo yo mwasi a pasteur okoki jamais ko tromper mobali na yo pasteur alors soki boza ko se tromper bino mibale cela veut dire que libala wana ezali ya nzambe te libala ya solo eutaka epa ya nzambe donc yo mobali ozana mwasi na nzambe abombela yo azalaka quelque part yango wana nzambe akoki ko se contredire te soki nzambe apesi yo libala zala sûr que libala wana ekokufa te mabala oyo nyonso oza kokufa c'est parce que eza libala na yo te yo mwasi oza kokritike mobali na yo yo mobali ozali kokritike mwasi na yo sache que wana eza libala ya nzambe te toboyi te na kati ya couple bokoki koswana c'est bokoki koswana mais soki ekomi na niveau moko ke bo divorcer zala sûr que ezali libala na yo te ata boboti bana 100 libala wana ezali ya yo te ezali ya nzambe pe te libala nyonso ezali oyo nzambe apesaka soki nzambe apesi zala sûr que yo mobali okozala heureux yo mwasi okozala heureuse na kati ya couple wana donc soki yo obimaki na mopanzi ya mobali zala sûr okotrompe mobali na yo te okofinga ye te okokritike ye te okoloba pe mabe mpo na ye te okotonga ye pamba te yo mobali pe de même okoki kotrompe mwasi na yo te okoki pe kofinga ye te donc eza nyonso wana eza mpona kolakisa bino kaka keno mwasi oyo abimi na mopanzi ya mobali nzambe ayebi ntina asalaki bongo que Dieu vous bénisse abondamment votre frère abia caché mwana lembi te bozomona ke nazoya chaque fois mpona kolobela makambo ya nzambe ezali
eloko nzambe atie na kati na ngai apesi nga goût wana pour que bino bo se retrouver pe bo comprendre parole de Dieu ezoloba nini. Donc mopanzi oyo auti na mopanzi ya mobali ezali Eve. Bien aimé, luka otambolaka sambelaka nzambe apesa yo Eve na yo. Mama tambolaka pour que nzambe apesa yo Adam na yo. Donc ndenge yo ozali wana ozali na Adam na yo azali quelque part nano moni ete. Ata lelo ozwi mwasi ya liboso, mwasi ya mibale, mwasi ya misato. Boza ozo kabwana kaka. Ah mais un jour nzambe akopesa yo Eve na yo. Mama nzambe akopesa yo pe Eve na yo. Bien que libala nzambe apekisi divorce, mais libala nezali ya yo te. Boboti bana ebele libala nezali ya yo te. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Si bolandi vidéo papa a bien cassé la kibiso, je pense que moko azui par naye na leleni si papa a bien caché moi à partir de la Suisse. Papa maman komi ko pese ba kombo biye lisusu te. Aza susu na niveau na ngate. A susu o nga na sengeli bien aimé. Non papa, nous allons reconnaissant. Nous allons reconnaissant. Moi na batozoka e moi na mukie. Tamusi ozaki mutaliboso. Ayeba kama makambo wana te. Tamusi mutaliboso oyo ozaki kimoseka na ye. Aboteli obana. Tamusi mwa ndote fungwami. Papa komi koloka soni. Po tamula na mama nzela moko. Tamusi okende feti boyo zoka soni. Oyo ke na liboso nga na Orlando na sima. Papa zonga mwasi mate ata ba mukili ba misa mukili ba zoyemba zonga tala sima zonga moto. Papa tala sima. Bible bina biso ete répands-toi d'où tu es tombé. Et souviens-toi d'où tu es tombé dans Apocalypse 5:2. Répands-toi et pratique tes premières amours. Où sont partis tes premières amours, papa? Yo peut dire que comme on dans moi si na yote. O ko ko lia te. Il faut mon la rekami comme e bozana ba chéri ba fiancé. Tamuso ke ne ko tala yeboye tanga bozana no ba fiancé. Po sabo kabwana ezate. Au mona akeko tika yo yo poki otika nanga po sabo kabwana ezate. Mais le loko mi ko bae moi si na yo. Ah papa. Moi si no ya bolenge. Moi, sinon, l'amour de ta jeunesse, la Bible dit que ne méprise pas l'amour de ta jeunesse, papa. Mais comment on méprise l'amour de la jeunesse, na yo? O comment on peut ça, moi, si na yo, ba combo et belé. O comment on peut, parce que comment on peut, parce que on comme Michelin, oui, Michelin, ba pino les alaka evimba bo moto mukeli, evimba makolo a okonda. Moi, sinon, comme Michelin, papa. Comment on compare, moi, sinon, on a pino marque Michelin. Mais non, papa. Vous allez reconnaissant. Comme benga mwasi no ancien de sayo mikolo ne bakamuke sukali ba ujana mbebika bakoma ondenge kendaka epoque ne mikolo ba ujana ba utai ko renier papa bolingwe nuna kateo papa moko zanda ko zolanda ko maltraiter maman okoma ko zwele bambanda atuna yote otuna ngapo anini etali yo esika na okende etali yo vanda kane ovandwa na yela ka atuna te pona nini aza ndambu ya yo aza mosungi na yo aza partenaire na yo. Elle a droit de demander de savoir où tu es parti, où tu veux partir, qu'est-ce que tu es allé faire. Elle a droit de savoir tout sur toi. Mais comment on ka telinga maman tuna yo te donc maloba maman comme le kola mbeli c'est le calme le maman mbata pa papa de la reconnaissance maman aboteli yo bana maman abongisela ko bilamba no ya kolata maman otamusoko bimi tamusoko zonga une deux du matin akolala te il faut vendre wana azozela kati tangu yo kozonga afungolele o porte okoya pe bonso ka tunio likofi pa maman comme le kola sac na ya box est-ce que on a ça l'entraînement mais non papa nous allons reconnaissant non pour ça ndakisa ya musée Kabila tango kotaki musée le père Kabila le père disons tango yaki c'est parce que ba toko ko bango na intérêt biso to yebi solo yango ayaki déjà ba ministre na une partie ba former de ba gouvernement pour na l'intérieur ba ikaka awa po ba tia makambu na mesa pe ba banda musala ebele ba yaki kuna kota na intérêt bazaki na basi na bango basalaka na bango na intérieur bande ko na ngai basuta musu ba nyoko maka na bango musu bazala koteka po mibali wana batanga bazo ba diplôme bakoma batu eloko ni tomona kite na Kinshasa bande ko na ngai ba maman autant ba une partie ba maman wana bazaki peut-être na niveau assez bazaki ba illettré
bazalaki na niveau penza o esengeli te. Tango bapapa bayaki na ville ya Kinshasa bazweli basi oyo bambanda babi bango lisusu te nazo pese exemple na terre ka kombo na ye papa ngo na yebi bien azaki ministre intérieur ya époque ya gouvernement ya Kabila le père. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Tokozalana pona koyemba. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavubu. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Même il y a les fils pas là qui ministre intérieur mbalebele kuno. Abi moi sur le sous-souté kuno. Moi sur le bande bosa na longa na ligne total la penda fara ba papa. Bo makamo penda zo matanga penza e botenga mère nde bakino balobaka. Abi moi sur le sous-souté mais moi sur na bande ko teka. Osa ba commerce na niveau Goma ba oteka madesu ba bisamuni wana ba petit pois ba carotte ba poivron pour papa wa 6 à classe na yo kuno. Dans la situation de moi sur sous-souté pour nous avoir une cérémonie moi c'est ba sortie moi c'est ebi français malamu papa ce que lui moi dans le français malamu mais quand c'est ba cours de récupération ezali ba cours d'histoire ezali ba cours de langue ezali oli moi c'est la avocate azala médecin azala ce qui na trompe ton a ramo connaître yo mobali ya solo alingaka mwasi na ye asalaka de toutes les façons que moi ça sala na diapason moko na ye akokoti ba classe ako encadrer ye ako sunga ye na ba conseil na lingola takaboy na lingi bona boy potanto ba cérémonie oza pe na niveau moko na ba ninga o bokuta kuna ndi mobali ya solo azalaka bongo mais c'est que nous la mwasi no mbanda obi yesu sute ala niveau na ngate papa nzamba ko sambisa yo o sala ngo se pelisa nzoto o se pelisa mokili mais sache que et sambi c'est le zali un jour au rendre compte maman ba comme ebele le ba sija gastrite maman motema maman pasi maman comme na babenga ngoni gastrite aiguë le mot m'échappe ce que na kanisi na koloba yango kuna parce que ça ko faire souffrir rier au kende libanda msola ino de 3 jours et puis on se changer car bimi na OK billet le sous-souté ye wana kaka moi si tout est là au betela ka batou moi si oyo bimisela ka mbongo bala et moi si oyo aussi ça maloba mkolo ala melelo opesi mkongo biye le sous-souté ngande ba oyo ngande yel sous-souté et papa pesa moi si na yo valeur même ya moi si na yo cette femme là souffre yo de mukana tongo ki musala bien sûr kenda ko luka mais la femme va rester à la maison faire tout pour toi pour tes enfants. Bien que c'est son rôle, on n'en disconvient pas. C'est une aide. Et puis les travaux ménagers, on n'en disconvient pas. C'est tout à fait normal. Mais sois reconnaissant. Moi, ça va se faire des sous na yo, ba sengle na yo, ba chusette na yo, azolambela tam so lingola ka fufu a moto, azoblige yo ko ya wana. Ataso ko ko fa pelisa makala pour lambela yo. Ako sukulelo bilamba ako repasser ako sala nyonso mais ozaka kana reconnaissance te ozo maltraiter moi si
Moi, ça a comme une maladie belé. Pour la maltraitance, na yo papa. Papa, c'est la reconnaissant. C'est pour ça que maman, papa, tant que maman fandi boyo, ne ba cadeau surprise. Moi, cadeau payé. Il faut pas penser à nous sachet emballage cadeau oyo. Et moi, pour fandi boyo, papa paye moi emballage cadeau boyo. Au fond la carte boyo. Moi, super wax super. Moi, métrage pe na carte. Moi, ensemble pe à bien. Moi, nini, complet, mon collier, mon à bien. Et ça la bien, bah, papa. Moi, cadeau, boy. Nga, les autres cadeaux, na nini, oyo, na carton, oyo. Faut pas cadeau. Na zoka nanga. Moi, nanga, tifo, na zate, mettons, en bête, nanga, bateau, nanda. Na zoka nanga, ba cadeau. Papa, ça la reconnaissant. Ça la reconnaissait pas moi, si, oyo, cette femme-là, qui souffre. Pour na oboko, le la obana. Qu'on soit soin ménage. Et ça facilite bien aimé, maman, ba souffre, car. Tamso mona migi bana liboso mbele balanda nanga bana bazana miki olandisi bango 3-4 mbala moko oza suna domestique yo moko siko bana na ndako kende na wenze sukola bilamba repasser kombola changer bana ba pampers baluka sala boy na poko lisusu aozela pour accomplir ba tâche na ye conjugale ya li conjugal aozela lisusu mais nyonso wana ozomoneka pamba papa zonga sima. Souviens-toi, Bissika Bobanda, ne méprise pas la femme de ta jeunesse, papa. Tu qu'est-ce que côté pas maman? Na zingo comme langai, ne bi papa moko aza touché, maman azo laksani nango, yende te. Na ole balaka vérité, na ole lakselo moko te. Maman tu qu'est-ce que ngambu na yo? La reconnaissance termine na biso alelo. Maman c'est la reconnaissance. Papa, ne crois pas que tu es la plus belle. Tu es la meilleure. Bien sûr, tu es la plus belle pour cet homme-là. C'est-à-dire, papa, on a kanga misu pour na basi musus. Apona yo. Tamso azalaki na bango mi balé misatu mine azo gele mutamutaka na jour na ye mutamutaka na tour na ye mais a décida acha ona ndako ya benga kamera pale nde yo. Mais il faut comme na ndako. Okomi noko négliger libala wana. Okomi noko sala n'importe quoi. Obinde ni bayambaka mobile te soka uti musala. Obinde ni basukolela ka chemise te. Obinde ni balengela ka mobile te. Oyebinde ni te. Basoki paka na un mari comme il se doit. Oh, pour comment na ba domestique na ndako. Okoma kozwa nyonso tiki na à la portée ya bonne na yo ndi asala makambo nyonso maman. Bon, on a remplacé yo na makambo nyonso. Pesa ka bonne ba charge. Mon kolezali. O bon on la ko remplacer ti na chambre à coucher na yo. Ebe to yo ka ba sango to yo ka to na ba film ba bonne bele ba balukela ba patron na ba mpona nini. Laisser aller. Maman ozwi libala. Simba libala no maboko mi balé. Lengela mobali wana. Mobali wa changer identité na yo. Mobali wa changer état civil na yo. Autrefois tu étais célibataire, mais cet homme-là t'a honoré. Na miso ba boti, na miso l'état, na miso nzambe mobali wa honora yo. C'est parce que tu es la plus belle. Hein? Non. Baza amone pe ba o ba leka ki yo. Mais quoi libala sa makambo na nzambe. Choix na ezaki porter likolo na yo. Et comme pour nos sujets orgueil ngande na leki basi nyoso ngande na za final ngande non keba maman keba kota la sujet ta obimisa mbali wana libanda basi miso ba komi na kati ya ndaku salite le binga yoyo abanda ko cha propriété tant on ka fiancé et que mon gona fiancé ko ya baza na sorti ba ko bima ndako bongisa suki ya bongisa manzaka ko bongisa elongi ya ko sala bona boye mama kande oza ko bongisa nzoto na wana tango oza ba fiancé bo peto wana il faut ko batina ndako mama chamba kushaza azwaka swena yango te okota na chambre apo soko miko bota sola masuba ndeza ko yamba yo pour la sakabana na mbeto oya bino ba parents. Papa, comment vous allez mal à l'aise quand tu me pas entrer dans la chambre na coucher boye exact et ko lukasani akende libanda za mon pepe ya libanda amela tama moko na ye moi ju na ye et puis kuna azokende kuna mi se mona ka ezanga pe ko mona te mi se tanga ko lula te ko sani ko mona maba ojana baza ko leka na mi se pas libanda yo moko mama ye ba ko simba libala na yo na maboko mibale. Lengela mobile na yo ba mebele contenir conjoncture mboka na biso ba koma ko déprier
Bah comment coacher ça na mutu, comment ko 5 heures du matin, pour qu'on va survivre, pour qu'on va épauler ba papa. Pour na salaire na biso ya Congo bien aimé na habité tant que ba ministre, to ba PDG, di ba vivre na salaire du 1er au 30. Mais la majorité à bateau, il faut que maman tient moi le beaucoup. Il faut que maman tient moi coup de pouce comme on dit pour que bon me kata ko noué ta ne fût-ce que 10 jours, ne fût-ce que 15 pour ba salaire à papa. Et ça insignifiant. Maman yo komi ko kinde ko luka. Papa ça sous na tina te pona yo ku. Parce que pour ko participer beaucoup comme il na pied d'égalité na papa. Té. Le mari est toujours le chef. Le mari restera toujours le chef du foyer. Tu ne peux pas te comparer à ton mari. C'est lui qui est allé te chercher. C'est lui qui t'a honoré. C'est lui qui a fait que ton identité puisse changer. En aucun jour, maman, tu ne peux te comparer à ton mari. Ata kokinda osala kana bureau, ata ko diriger ka batu kuna na bureau, mais ko diriger na eux ko kuna na bureau et non dans le foyer. Ba sebele ko ba comment ko sunga, akomi munoko tiku mbala lobate, mbala fongola munoko to la kisanga nini? Ngape na salaka, ngape na porta ka plus, ngape e po mbali yo, batanga pe yo pour nani parce que au somme la cahier dessous, au somme la cahier sengler, au la tsakaye, aux occasions ya bana, au futa ta musu loyer, ta musu courant ma indolo bi ngape na ko mobali. Au comment jamais mobile, maman tika na biso vérité. Au comment jamais mobile. Au comment jamais. Tu seras toujours en dessous ya mobile na yo. Bible bien biso clair na Genèse 3 partie verset 16. Les désirs de la femme se reposeront vers son mari et celui-ci dominera sur toi. Genèse 3 à partir verset 15 à 16. Il dominera quel que soit rang social na yo, quel que soit ba diplôme na yo, quel que soit. Mama Simba Libala, lengela mobali wana. Boni e bande ko bazana nzela baza ko luka babenga bango ba madame. Me yo zungolu wana. Ba bengo madame songolo pakala. Pona mobali wana. Ngale mama Mariam, sona za Mariam piame. Pona papa piame. O a changer identité na ngai. Bolingo a motema na ngai. Yewana papa Moïse piame mon directeur le na kuma sija ogia ipona nga ye le susute e bona boy nande e banda kutundeni e banda ndenge nini mama lengela liba simba mobali wana awa maboko mibale seko simbi awa awosele muka na pesi mbote na ba marié nyonso bisika bazwa mi ba couple nyonso bozolanda ngai bisika mwa matata linga ke kota na lingi message oyo elendi sabino na lingi message oyo ezongisa bolingo bisika bolingo ekitaki bisika mwa molimo divorce linga ke kota la bino na lingi ma exhortation oyo ya moya lelo ezongisa bolingo bisika dose ekitaki koma ki na 10-20% na lingi matata na 70 to pe na 60%. Babala ninyo se bisika bozwami na linga kabino mingi. Ba ancien ba kuku nyungu ba ancien kala libala neti ngai na linga kabino mingi. Mama Betiko Kelea, mama Riti Kiala, mama Betty et papa Kiala, ba mama Nyoso, ba Marie Nyoso. Mokako swa. Mama Simba papa malamu. Mama lengelaka papa. Mama bongisaka biloko papa. Mama bongisaka bilamba papa alavabima. Ata okenda koteka, ata okenda koluka. Mais c'est toi qui dois apprêter tout. Okopesa bana misala. Ta musubuto papa moko ekatanaki. Sikoyo. Mwana musala kolesa mama, madame Keo, madame bilito katanaki dope pantalon et pasuka quelque part, tu peux fermeture daki akofungwana. Ya ko repasser na ekaka. Tamuso kopesa mwana yo asa kola sala a repasser bien sûr akoko repasser akoko sukola akoko sunga yo za mabete mais il faut vérifier il faut olandela netinga lo na tongo na pesa ganga garçon nanga mikolo na bona ndakute na pesa ganga garçon nanga bilamba papa repasser donc ande pantalon moko fermeture nango ya baba pantalon kaki moko zaki ya kopaso siko sukuna landela kate kuna papa lati bonga kena musala. Chef, permettez, na moni ma fermeture eza ko fungwa mao. Lisole banda se papa oza faible. OK quand elle sera bastage pe bazanga raté. Eh chef pardon lelo papa. Tant papa za koleta maman, zalaka toujours pembeni na ye. Obongisi moi cravate, OK mona papa so kenda na musabe cravate ya ko tengama veste école matili kolo.
fermeture akangaki te po mibali mabosala okanga fermeture ya pantalon na bango nayebi te nasala constat wana omona ceinture aclassé bien te boucle eza kotengama papa aza kolesa yo kutu oza no kutu kuna te tamuso oza ronfle na yo papa akomilatela ye moko akopona bilamba ye moko akosala nyonso ye moko yo kutu kuna oza na yo te mama soki bi bana basi combien bazoluka bakota na ndako bisika oyo oza wana bazoluka babenga bango ba madame yo oza na ngolu wana ozofule grâce wana na se ne foule pas la grâce au pied bien aimé ezaka ndenge Yesu tango ayaki na mboka les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ils n'ont pas cru à Jésus-Christ qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous les nations, et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné, c'est-à-dire la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maman Keba, Ngolo Ozanango, ko sabolango tenenge bato la lingala balobaka la lingala makanda, ko sabolango, c'est-à-dire ko fulango na pied na makolote. Lingela libala, babalani, bolingana lingana. Jusqu'à ce que le monde ne sait pas. Pour tout là, par kandaï mokolango. Chérie, je t'aimerai. Chérie, je te serai fidèle. Chérie, je te serai tendre. Je te serai ceci, cela. Maintenant, tu commences à foyer, pratiquer en goutte. Et tout le monde va mariage, comment on a brisé 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Ma balle, comment on a brisé. Mais il y a bien qui la porte, surtout chez les blancs. Autolinga kolula mingi, sous d'autres sièges. Nous va continuer dans mon sous. Le bal est comme il y a un contrat pour 10 ans, pour 15 ans, pour 15 ans. Donc, mariage, c'est une sensité. Nous avons beaucoup de missus. Nous avons dit que 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 maman ne pas dit que c'est meilleur. Le roi est le boss na bino. Mukio na zaki nango. Nenga ito partager ango. Nanika na solidifier couple moko. Nanika na matisa dose à bolingo. Nanika na matisa dose à considération. Bisika considération ezala ki soute. Bisika dose à bolingo ekitaki. Bisika bomoko ezala ki soute. Nalingi bomoko ezonga. Nalingi bolingo ezonga. Bozala zala. Bomona bakoko. Tika kaliwande ekabola bino. Merci pour na temps bo pesi pour na kolanda ngai na tranche ya maloba mwasi na Nazaréen. Bo lemba bisote. Comme la business va nous afficher dans bas avec mais comment ça n'a été événement ça kamoko le 24 août concert humanitaire concert ya Yambo la princesse Akobeta à l'intention ya ba orphelin nyonso so nous va toucher yo hésiter ko sala biso quelque chose parce que l'argent on en a vraiment besoin non pas pour la bande ko nyonso basi ba réagir hein papa Guy la balle en Afrique du Sud ah papa marambo sali nzamba mona yo ya batu bandeko na ngai o ba simba maka o ba ba ko contribuer pour l'avancement évangile le papa Guy la balle en Afrique du Sud papa yo moko azui sale mama bon yo ko zwa nini papa yo ko zwa nini nzambe nanga apambola bino pona disponibilité na bino tokutani mbala sima na numéro mususu ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau en France, ce n'est pas encore fini.
Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse, au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue. Village Temba, référence rond-point Forestcom. Silhouette Télévision. Et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavubu. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. eloko te oyebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza na biso yo galère na niveau 0. tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efongami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te, o
akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe alona